Les Congolais qui na 11h et ceux qui m'embangent na 12h. Je me suis réveillé, Nabi Nzambe lobé la révélation ni kolobanine. Monde de musique sur le plan prophétique, monde ya sifera. Yo mona ka nzembo mobe neti frère moi kamusanga na tali sreleu. Sreleu ni ngolo banete so boyebi. Donc Nzambe mosika nanga. Donc muto benga na Nzambe. OK. Bon Bible dit il y a être suprême. Aza likolo na nyoso do. Pour tous na mokili o fo Nzambe ya na biso. Mais mutu na nzembo na yemba sreleu. O mona pe chrétien. Moi na Nzambe pa yemba sreleu. Sreleu o benga na Nzambe. Bien aimé na katio malobate na zalaki na message à maman. Continuez na yo. Mais batu ba edenga te ki ba proche na ye. Na contacté un des batounaïs pour leur dire message qui n'ont pas naïe. Pas si nanga déjà que peut-être même sous maman koufi sans Jésus. Na contacté un de frères mon ko betara guitare na lukai ko ya ak edenga et puis le ben nanga non ils a moi pas si tout monde naïe ndé ba benga na bater na ba leader ils a moi pas si message nanga c'est que na ngena lo baké bande ko luka demitwe ko. Mais na ebisi no ndenge na monde il y a musique ba ko esi mutu moko. Est-ce qu'il y a un monde politique? Na moni mutumo mais ya liboso ya maman na monaki bazo réclamer akufa. Sacrifice ya monene. Et aki na sacrifice ya monene o bande ko luka na mutu na yemoko. Oui. Bande ko luka yemoko akwe akwe. C'est-à-dire que bande luka na monde, il faut être clair avec vous. Na monde spirituel. Na monde spirituel. Oui. Parce que et ça na que diable tant au sale lié et arrive à un moment et si et tous les signes que j'avais parlé frère ben selon contacter qui est en vivre vraiment et le moyen en coûte à naïe il est moyen en coûte à naïe et moi pourquoi pas prier qui mais mobali na épée papa bachalali na éviter soit dans mobali na intercaler mambo mingi na éviter mobali na épée na tangi combo intercaler mambo mingi na éviter ba il qui fait bisoter parce que les jours à jour qu'on a kende mobali na bachala et refusaki on reçoit plus le pasteur ici. Mais moi je te dis un de ya guitariste na ya yep mamnolo soka la mission o to soit tant qu'on sonne même plus de une semaine juste toi pour na prière mais na caché comme te bachala papa s'il vous plaît o eda ki bisoter. Mwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi Ifada. Thank you Fada, cher ami fidèle. Nous sommes toujours Bozwaka Libakou, on a vu sur la 4 chaîne Abino Yali Nazareth TV. La 4e émission d'Abino Table Sainte, où ils ont présenté par votre humble serviteur Dadi Moukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba Yali Nazareth TV. Un grand merci à la servante Didier Mama Tiffany Moko pour la conférence spéciale. Je dis un grand merci à mon caméraman Ozas, ma caméra PC. Vraiment merci et belé. Lelo Table Sainte, nous allons Moko Yaba professeur Moko. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazareth TV. Avant d'abord présenter l'homme de Dieu, nous aussi dans la régie à Tchèque vraiment quantique édifié à Bananzambe ça la Bananzambe le sang comme on dit la servante de Dieu Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Nakomi na retard nakuti bilembo na yo baye bisinga olekaki awa Kinga change on a mérite quitter na bosani yango na sokeli bisengo na ngaya kala koleka kutu ya liboso Yesu
fort ba relation nakutani nango na absence na yo. La Bible dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je m'adresse à mon pays. Sans Jésus, on ne peut rien au Congo. Vous avez bien dit, évangéliste. Kozanga yo passé Yaya ranga yo yo Kozanga yo passé Là, les bichons, c'est le plaisir, la Philomène, nous croyons monter ma vie. Deux mots depuis Londres, et c'est aussi plaisir à celui qu'on appelle trois fois boss, Jack depuis France, c'est le moment de ça qu'on a. Donc, directement, on peut inviter dans Lolo. Bonjour, l'homme de Dieu. Bonjour, messieurs les journalistes, mon frère que j'aime beaucoup, bonjour. Santé Nini. Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Oui. Qui vient de Zambéza. En tout cas. Ok, moi, gentil par rapport à tout le monde, on encore nous grâce. Yakulanu na kateshe na biso ya les Nazareth. Vraiment merci, shalom, bamignon so nzambe, balandi ya chaîne na biso partout bokozala, to pesi bino bambote, nzambo abayi na biso na janvier, azoko bana biso ti to komiso na décembre et na pesi bino bambote, na pesi bino bambote, nzamba pambola bino. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Comme la Bible dit toujours, commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission, des émissions chrétiennes, la chaîne chrétienne. Moi, prier, moi, il y a quelques minutes par rapport à la prière. On va encore une chance sur la Merci. Nous voulons prier le Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce pour la grâce au salibiso ya obenga masuba vivant, vivante. Et c'est là qu'il y a biso na makasi na biso tende Bible, ce n'est ni par la force ni par la puissance, rien que par ton amour et par ton esprit. Pour permettre tout le monde à ce journal et l'eau, tout le monde à ce mois oyo, puis tout le monde à ce sondé, tout comme une fin de l'année. Soit le Komo, tout kabi émission na maboko na yo, yon des ana journalistes, zana nga pe invité na ye, na batu nyoso balandi, po bakolanda biso bazana béni bisika bazana bandaku, ya yote zana musika. Nous avons ainsi prié par le nom de Jésus-Christ, de Touloubi. Amen. Amen. L'homme de Dieu. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu pour la prière au Sali. Ok, l'homme de Dieu. Mono aux omissions sur la étendue la chaîne Bichot. Première fois tu as parlé, tu as dit sur tu as posé envoyer bayo, bibio. L'homme de Dieu tu as message nous même le peuple de Dieu et puis révélation nous même le peuple de Dieu dans mon par rapport à téléspectateurs au Bolando en ce moment. Merci beaucoup, papa journaliste. Likamnako Nobela Lelo, Mingi Nangno les a racheté le temps, car les jours sont mauvais. Voilà. Chronogramme Nabiso, il y a un temps, on a été au Sambela qui est en retraite. Zambalaki Singaï montre. Là, je vous dis, c'est que Dieu m'avait montré. J'ai prié le Seigneur. Zambalaki Singaï. Les Congolais, il a 11h et Zoki Mambang na 12h. Je me suis réveillé, Nabi Zambe, l'obé la révélation et Nico Lobanine. Zambe Koeli Sanga, Yebisa corps du Christ. Tant! Oi! Ndaï moi na motofona son gebelemi. C'est alors que Yom Tola en démission. Yopé Moutola n'a biso bisiko zali bien aimé. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Et ça va moment oyo. Et c'est que même événement nyonso faut tout le monde ngo. Tout le monde a nation s'est levé contre nation. Surtout en Congo, tout le monde a M23 ba sala biso. C'est spirituel. Vous devez comprendre que guerre mobimbe si la té. Et soit temps. Donc vous comprenez que dans ma mounio sur Bible loba Bible kosi bisoté. Tout le monde a l'eau, tout le monde a mambébélé, ça na mokilo. Tout le monde a biso ba jeune, tout le monde a envie, il faut na la mode, il faut na la boy, il faut na la boy, ba tu ba okufa. Nous sommes dans ba quartier, au monde a pour mon bibemba ba koko ils à la passe. Au monde a jeune à 21 ans, au monde a jeune à 19 ans. Donc pour te dire que ba tu nyo so na ba okufa, ezaka ba demo ba olia ba ngote, mingi pesa na bitamboli na bango papa journaliste. Et là mutu musio lo ba ke no kwa lié yo mais tala etamboli na yo. Autant etamboli na yo, oza mutu mo zora mibala batu. Boyena boyende to ka ba terme ba kilelo. Et ça conforme à la parole du Seigneur. Et ça va terme moko ça la mode te ya mabe.
Et ça, en dehors la parole du Seigneur, marchez selon l'esprit, vous ne complisserez pas les désirs de la chair. Il y a des bébés, selon Bango, selon pour la monnaie Songolo Pakala, pour y aller Kiboy, pour y aller Kiboy. Voilà. Donc, message n'a pas le Bango le Lozali, bisoto mitala. Bible bito za ba imitateur ya Christ. Tous les imitateurs à battre. Donc, message n'a comme même l'homme tola na biso, moi na nzambe le temps est arrivé et singli to s'accrocher la parole, tout ça à la volonté de Jésus. Bible zolo bananga na mukanda Deutéronome 28, le verset 1. Bible bi na biso boy. Parole nzambe zolo ba na mukanda Deutéronome 28 so fungo ngota, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en mettant en pratique toutes les prescriptions que moi Dieu je vous donne, l'Éternel te donnera la sécurité. Donc, et belé botambola selon ordonnance ya makambanzambe te, selon onzamba olobela bango te. Oui, tala mokili oyo. Surtout le autre olobela, tu ngala osepela penza, to ya na monde ya musique. Oui, monde ya musique sur le plan prophétique, bébé nango monde ya sifera. Monde ya sifera, eza wapi, eza monde place au monde ba mission so ke na osomba ba nzembo na nana bina nzembo wana. Hein? Monde ya sifere eza monde wa ba mission ba na osomba ba nzembo na bango. Yo mona ka nzembo mobe, neti frère moi kamusanga na tali sreleu. Sreleu ngolo ba na ete so boyebi. Donc nzambe musika nanga. Donc muto obenga na nzambe. OK. Bon Bible dit il y a être suprême. Aza likolo na nyoso donc pour tous na mokili o fo nzambe ana biso. Mais mutu na nzembo na yemba sreleu. O mona pe chrétien. Moi na nzambe pa yemba sreleu, sreleu o benga na nzambe. Bien aimé, vous devez comprendre l'état où nous sommes. Église, moi je m'adresse aux chrétiens. Non, on est chrétien. Bateau balinga nzambe. Basé sur la musique. Oui, tokeba. Et belé to côté la distraction à cause de la musique. Et belé to qui na ba distraction pour oyebi nzembo na te signification la ngweza nini. Yo binika. Yo binika komoni ke non abini batu ba monanga na ya ki fête ya keba. Tout m'est permis mais tout n'est pas été. C'est un peu ça que je peux parler. La musique. Mais un lobby qui est au côté de la monde, il y a musique, un homme dédié. Lobby qui est dans le monde, il y a musique. Et puis, dans la carte, il y a beaucoup de musique. La day, tout la maman. Oui. Et puis, na katio malobate, na zalaki na message à maman. Continuez na lui. Mais batu ba aider ngate ki ba proche na ye. Na contactaki un de batu na ye pour leur dire message na ki na ngo na ye. Oh, message à maman. Depuis 3 mois. Na bunda ina message au pesa ngwe pana na kolobango na balabala te na kolobango boye na boye te mais lelo na nzela na yo na chaîne il faut na loba yango continue no papa. Ah OK, ça va, on va continuer tant on lui d'abord ya maman et koyoka kele annoncer que non maman azai sous la bisoté maman fait ça que on tant que non chrétien qui pasteur. Franchement ça fait mal ya kolobe bébé ça ke ngana 50% muluba 50% muluba 50% mu Congo. Ça l'engana passe comme on a ndeko nanga un de maman ou la sali musique na ye bien qu'il y a qui na monde wana bon ils a problème te ba c'est pas na loi motuté et affecta kinga pourquoi na nous et affecta kinga parce que nazala ki na message dès lors abandi malati et molimo na nzambe lobelenga ke ba osenga sacrifice na imoko webi monte mususu auto kota peut-être to yebaraté wana 4 monte. Mais comme à un moment où Satan pour s'allier à Sengakayo. Mais pas si nanga exact que peut-être même sous maman koufi sans Jésus. N'est pas si nanga. Et n'est pas si nanga. OK, ce que message nous a dit il y a maman au jour vous avez un message n'a pas koufa ça fait déjà 3 mois où le lot approche na ba aider ti ba kutia ki maman tu as un message na contactaki un de frères moko abetaka guitare na lukai ko ya ak edenga. Et puis le ben non ils ont moi pas si tout le monde a yende ba benga na ba terre na ba leader ils ont moi pas si message nanga c'est que na ngena lo ba ke bande ko luka demi-toi quoi mais na ebisi no ndenge na monde ya musique ba ko esi mutu moko est-ce que na monde politique na sa awa te pona lo ba mabe batu nyonso ba bundisa bokonzi o na ebisi bino ke bokonzi o eza bokonza nzam. Attention avec notre président actuel. Ah non ça va publicité à batute. Mais je parle les enjeux prophétiques. État un prophète. Na moni na ngambo batu mo bazo combattre pouvoir oh donc au-delà de tout na opposition. Na moni tête moko. O azo tele la pouvoir na moni so azo kwe. Parce que na moni mutu ka munene so ya. Mais batu bande ko empêcher ngo na moni mutu na mona ke longi. Ah ils a etando ke baloba ma boete. Na moni mutu mo me ya liboso ya mama na monaki bazo réclamer ye akufa. Sacrifice ya munene.
et qui na sacrifice ya munene o bande ko luka na mutu na yemoko oui bande ko luka yemoko akwe c'est-à-dire que bande luka na monde il faut être clair avec na monde spirituel na monde spirituel oui parce que et ça na na que diable tant sale lié et arrive à un moment il est pas luka ça là il est pas luka ça là donc ezalaki loko moko ce qui peut-être to sungama ki akokutana na ye to zwata to sambela peut-être esprit na ye to nzoto na ye alinga la racheter en tout cas j'avais fait beaucoup de efforts na contactaki ndeko moko o eza TV na koloba kombo na wate bon ezaki pe faute na été boyebi ke mama laki na hôpital esala ki moi bata et na bunda na ki makasi et na bunda donc il y a un message moko ya ma be makas donc on cherchait sa tête bande ko luka mutu na ye moko na o etali monde spirituel pour ba ko isaï voilà un peu maman kufi bo siko ba ko ici bon c'est-à-dire au moni nde baloba ke na mokili nyoso to ko sala il faut to yebaka bilobi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit qui ne se fait suivre de chagrin et tant on a mokili na otambola et c'est loko funa yeba non c'est la nan parce que dans monde wana ba ko peso na gauche mais na droite ba saini ba kangi donc eza ba biloko musu biso moko bato to ke na kokota ba makambu mo mais après le temps to yeba raté et réclamera biso donc eza réclamation moko personnelle oyo na monde wana et tant ba ko comprendre et ya yeba te ke eza moment bande ko lukai ba signe oyo na yebisa ki frère wana zo yeba na se monde ba signe ba no monde ba no senti ba signe moko ba signe moya malamu te et si ba signe wana lobela frère wana zo yeba et tous les signes que j'avais parlé frère ben selon ba bande ko kende kuna ba contacter qui est en vivre vraiment et le moyen en kutana yé il est moyen en kutana yé et ça moi passe pourquoi pas prier qui mais mobali na épée papa bachalali na éviter soit dans mobali na intercaler mambo mingi na éviter mobali na épée na tangi combo intercaler mambo mingi bon na éviter ba il qui fait bisoter parce que les jours à jour qu'on a kende mobali na bachala et refusaki on reçoit plus le pasteur ici et j'étais étonné bon je me réserve beaucoup ici c'est la télé j'ai beaucoup de réserves pour ça c'est un peu ça voilà. Oui. On va plus recevoir le pasteur ici. Je sais pas. Réseau d'Akini. Oh, Moutou, tout au bout, ça n'a qu'à moi dans Zam. Oh, ça n'a pas nani. Oh, ça Moutou, ça n'a pas Dieu a cause la miséricorde de Moutou Ayaningi. Tala Moïbi ne koulous. Moi qui l'ai condamné. Baba qui est na croix. Mais il suffit qu'à l'obani l'oba moko. À l'obi orobanga mokondi Nzambe na yote. Pour te jouer tout le monde a été sauvé. Pourquoi papa va sauver? Maman pas à sauver. Mais le logo paie à son âme. Mais na yé la tangi combo bachala oede bisoté. Oede bisoté. Bachala. Oede bisoté. Na likambu to na moto no matano na mutema poto sambe oede bisoté. Peut-être prier Zambangolu. En quelque sorte quand même prier na neto gina ba intercesseur poto bon de la pour la maman cha. Il nous a pas aidé. Oh. Oui. Il nous avait beaucoup intercalé. Par rapport à quoi? Naïbi conviction na été ce que ça qui n'est pas barrière barrière là qui mutunda répondre biso mais là que tali kufa eza makambo que nzamba tali c'est biso deux personnes bokwe na monde musique mutu moko koya et puis na monde ya politique mutu moko koya parce que la monde musique déjà maman koya na année o il a dit sacrifice moko na monde ténèbres nzamba tali c'est biso voilà. Parce que l'esprit à maman la minute est-ce que ça va piéger la ligne de mouvement ou la ligne de repos parce que yobi qui mbali na interpellé par là c'est que mbali pas ébi wana bon ya kokota na profondeur wana sobi que la blom sous au réservé na ça la réserve mais moi je te dis un de ya guitariste na ya yep mamna olo so kala ndie mission o to soit tant ko sonner même plus de une semaine juste to ya pour na prière mais na caché kombote bachala papa s'il vous plaît oeda ki bisoté mutu no so na mokile zara ami ya nzambe azala na mabe azala na malam soki bato ba na message soko za convaincu ba asala nzambe tikela ba même 2 minutes ba zo tamba prière cause à terme na hôpital le saboter biso à mon équipe escroc ba l'équipe fort ba suzu ba moko on mon épée ba isa qui est l'homme de Dieu journaliste yeba na makamuno nzambe to wana ba vrai to wana ba faux il suffit qu'à combat yeso to mema sur muto akuwa na yo ozala sauver ozala guérir c'est juste ça yo mission la Bible qui pour sauver âme ya maman ya nzambe âme ya batu ya nzambe parce que ngapena maman to tukala okuta na tata 5 minutes solo là c'était juste un message que kombo na ye to mona ki liwa
sacrifice. Ça qui va démarche, tant que nous coûtons un état prier, tous attendre, c'était à l'hôpital. Le frère que je parle, est guitariste à l'hôpital, mais bah intercalé biso. Ah bah lobby pendant que non, ah tu es un pasteur té. Voilà, mobile. Oui oui, na bombité na lobby, c'est la télé na lobby parce que j'ai de preuves na lobby. Oui. Ah. Il nous a intercalé. Maman la tête Kobanda 8h to yana lobby na RT to koma 15h wana. Il nous a intercalé. Il nous a intercalé. Il nous a intercalé. L'homme de Dieu, donc on va toujours l'émission la vie sur ma téléspectateur. Ouais. Tu quoi esprit à maman Nengue pour sauver âme ya Nzambe. Est-ce qu'on a minute esprit à maman Tchalamon? Est-ce qu'ils ont la scène d'Abraham? Tous les ans les détournements. C'est Dieu, mais c'est le journaliste qui reste le juge de nos âmes. Au moins Nzambe, Nzamba Mawa, Nzamba Ngulu. Moi prière nanga. Ndenge peut-être même message nanga comment pas les concerner un jour Nzamba Ngulu au kele Mawa. Mais que façon Jésus, yeba yango ndenge Bible lobi nanga, yeba que esprit na yo ezalaka ta tout. Et surtout pour na bateau baseli mokili. Surtout pour na bateau bazui chance té. Tout le monde papa na biso ba Carlito. Le ba embela ki mokili mais l'air va comprendre. Le papa là ça c'est un serviteur de Dieu, c'est un évangéliste. Aujourd'hui à ça bimisi banze mono édifié. Donc na mokili on a parcours na yo na vino faut ko yeba que eza na mutu moko té. Et ana mutu moko té o ko ma chemin en Nzambe. Et tant yo pe mutu o mela kata mabe, yeba un jour pe liwa pe ko zwa yo. Ne mama tchala kana ki ngote ayebe pete ke jour no lamgana tongo tchala mona pe ba konjinga na le passé ne baloba ke artiste akufa te parce que ba œuvre netika oui mais bon moto na yo za so invité mais tout le monde a ba tupé ba ba cela ba liwane ba bika BBC jeunesse abana ko lata bien te mama tchala mona ba no lata bien te BBC jeunesse pour na pour l'homme de Dieu mais dans tout ça il fallait quand Nzamba la question que au sauver ka âme na c'est kazaki ya Nzambe l'autre monde a pe ba MG 30 ozaki proche na ya bon là il me demandé MG 30 pe par rapport ya ba il y a des loges na bango papa ya na bango amona ke simata ya zo ya Nzambe. Bon au moni répétance sincère ezalaka important pour na mona Nzambe o koloba lelo obongwani ezala ya maloba te bayebaka mwinda bayeba yango soko ezopela bayebaka nzete na bambuma na yango soko tangi likambo ya ndeko mesho lobi bon moi jusqu'aujourd'hui je doute beaucoup je doute beaucoup pour ça je doute oui je doute beaucoup. J'ai un frère qui est en Europe là-bas. Bon, c'est sa vie privée. Je ne peux pas étaler ça ici. Mais on dit que répatance. Oh, nous avons une décision. Il faut la sincère. Il y a la hypocrisie. Il y a la sali parce que dans les cas de l'église, il y a prier pour mona. Non, tu crées ma besté. Parce que le monde internet, comme ils sont moutafandi, à ce moment-là, on ne peut pas filmer. Non, surtout dans ma bandam. Tout ça, on a blaguité. Tout ça, parce que non, ça, parce que ça chemin à vie. Et à chemin ko sungayo vino mobimba na corps na âme na esprit na yo na sala ngote po bato amona ngaki na yaki na kamoko boye na bando oyembe la mokili po mama wana sali ba abomination o lobi komba meje to mona même na concert afungoli ma colonilité na ye or bato wana boye bakate ezalaka babiloko na monte na bomba tinda moko ba séduit yo tango mona ni mais yeba ke lobi o lukoso ba cassette na ye o lukoso ba CD na ye oui qu'on se repentir ce n'est pas un problème mais répétant sincère c'est important. Il y a que le monde où va misser parce que nous sommes en musique, na spirituel, parce que le monde a si fait. Et ça monde où va kendaka, parce que la bande va danse où est corrigé dans deuxième monde. Donc bien toi bobine on a monde où bobine a rediffusion. Parce que le monde de si faire. Donc on a battu que la bande a bandem. On a foutu là, na ancien musicien moko, il y a orchestre moko, on a dit sur lui, aïe bandem moi bique, hein, foutu Moussa. Na tous les grands frères yamba ba na bige do atena poti mo na pona musique na nga na capable na lié na bomier voilà orchestre ni ya Zaiko kala nzembo wana ezaka animateur ya Zaiko oui ayebisa to futa no lupango moko abi futu muka do zayi cimetière kitambo yamba ye futu muka mutolo babongo do ayebi ke pona succès na ye asa capable même aboma mutu et ça mon bizarre. OK merci vraiment pour et là mon bizarre pour na yo MG 30 abola motema vraiment sincèrement te oduta naï makas za mascara bon peut-être cause de la mascara te na mona net ça baisse ça na internet pour la kisabatu te voilà comment va banze wa Nzambe on la tabiloko zo bombela makolo ndeko nanga na nyoso eza apparence te eza misala o muto osala nde la kisaka
Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Tout le monde comme nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre mission. Comme message, nous coupons ça à la famille parce que parce qu'il y a une chance de chance de maman Zate. Qu'est-ce que tu peux donner comme message? En tout cas, tous compatir na famille. Élisée Tchala, c'est une sœur on a ébillé. Aza moi na ende kwa maman Tchala. Élisée Tchala, aza même si tu as photo à Côte d'Ivoire, Élisée Tchala zala. Donc aza moi na ende kwa maman Tchala, donc petit frère maman Tchala mobile, ndé ma papa Élisée. En tout cas, tous compatir na bino, on est ensemble, ça nous fait mal. Comme on a biso peut-être même sur un message. Par rapport, parce que un message que vous avez na mutuye moko. Et ça peut être un message oyo boko tinda. Mais ça na bilo monsieur senga intervention ensemble. Donc toi na bino ensemble, nzambe va passer bino makasi, comment on a beau perdre mutumune na famille, ça fait mal. Ça fait mal vraiment. Ok, mot de la fin, numéro de téléphone, rapidement l'homme de Dieu. Oui, oui, c'est mon numéro, le prophète Louis et Claude, c'est 089. Plus 243 s'il te plaît, 89, 20, 29, 379. Je disais 89, 20, 29, 379. Tel est mon numéro. Ok, merci vraiment, chers amis fidèles, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci l'équipe Moumima Yali Nazareth. Je dis un grand merci à Savon de l'île PDG Maman Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessima. Je vous annonce bientôt déjà le soir comme vous allez être disponible dans la plateforme et vous télécharger en haut. Vraiment, et ça va vraiment bien. Merci vraiment l'homme de Dieu. Oui, merci vraiment vous aussi également. Les téléspectateurs, on est toujours dans la émission. Bafwa, machallah, vite. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci. Oh, t'as la tombée. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolimo lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana